na moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus le Nazarien. Balingi batie kaka mafuta tolobaki mafuta eza elembo ya kowendre peut-être Nzambe oposa biso mbongi prophète obongisi susu olobaki ke mutu tu abi mwana Nzambe bapagano te tabangi na ngasi ata sata na penza matia mafuta mutu azangi Nzambe mutu azombela masumu neti mai no biso batia biso ba mafuta bakotia ba mafuta ti bakotia na tono mafuta omoni eloko te. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il n'y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazaréens. 100% chrétienne, toujours vos amis. Oyo miswe monate, matoye yokate, oye matina na motema ya motote, ya mokolo abomelio. Bandeko, balinga mikati na kolo Yesu, que Dieu vous bénisse. Tobengisi bino nyonso, boya ebele na action. Ndenge boyoki wana, ndenge bolandi wana, date ezaka moko. 13 au 27 décembre. What? Passé dans 4 dans les jours, les amis, dédicace à temple, anniversaire d'église, Messi, oui, campagne n'est pas y a faute, belle, capitaine. Ce soir, le Dieu m'a dit, c'est un moment où je vais enrichir mon père. Mon pasteur dit, je serai là, je suis au rendez-vous. Jésus-Christ, au rendez-vous, ça sera chaud. Donc, ici, nous voyons ébélé, qu'on vive le beau qu'on a entamé là. Obangwami na tem kitoko oyo. Intitulé Le grand C du temps de la Naï le révérend de Kinshasa, Nakoza Lawana, bien-aimé, Yopé Zalawana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Simon Ben Capitaine de la communauté Messie Fusion. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez mieux. C'est la célébration dédicace de la nuit de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être départis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint Dieu qui fait tout en merveille. Et nous vous avons invité, les éminents hommes de Dieu pleins de grâce, charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies. Intitulé Le grand Seigneur du temps de la fin. Nous sommes à un moment où le diable est en train de se cacher derrière le dessin, derrière les images, derrière les sons. Et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. J'ai dit aujourd'hui il est homme de Dieu. Il s'agit de l'homme de Dieu Tierto du Congo. Il a été dans ce monde-là. Donc il connaît le monde satanique. Nous aurons un grand témoignage d'une
personnes qui étaient ex-satanistes. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le maître de nos vies, c'est lui le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Je vous dis qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci, sur le nazaréen.com, un site qui nous édifie, un site qui vous édifie, un site de référence pour tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Je fais déjà des big salutations, de meilleures vœux à toutes les familles du monde. Le temps pour moi de rentrer à la régie parce qu'aujourd'hui nous sommes ici dans le cadre de votre émission Table Sainte. C'est une émission dont nous recevons 2 hommes de Dieu autour des sujets très capitaux, aussi très importants. J'aimerais demander un élément si possible à la régie et on se retrouve tout juste après. kasi moko bapesaka na moto yo mingi ngai na nzima napesa na masiya po ezali kita moko kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisinga oyo ozali mpona ngai natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya alangwisanga ye alangwisinga ye alangwisanga ye alangwisinga ye Yesu Merci, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà de retour sur ces plateaux avec ces grands thèmes, la vie d'un ouin, la vie d'un ouin, qui est un ouin, comment doit marcher un ouin, comment doit se comporter un ouin, comment Dieu peut utiliser un ouin, comment découvrir, ça c'est Dieu qui est en train d'utiliser son ouin ou pas. C'est ici, toujours dans cette émission, que vous allez découvrir toute la vérité possible avec l'homme de Dieu que j'aime beaucoup. C'est le prophète Hervé Yombo. Il parle pas mal de la part du Seigneur. Il sait bien tourner sa langue parce que ma spiritualité est à la rapenza mini-mingue. Mais le temps pour moi de dire merci à celui qui est derrière la caméra, Jean-Sima Kessa, double bronzard, aussi à mon bien-aimé, mon frère, mon ami de tous les temps, de tous les jours, Jobsi Diongi, Jobsi Diongi, toujours Pembeni à la princesse de l'Éternel. Pourquoi pas dire aussi merci à mon frère aussi, à droite Nanga, Nazana Ming na Ndeko Nangayo, toujours mon ami de tous les temps, Alpha Wabula, Tikana Bela Oyangandeko. Oyangandeko Benedict Patoka, ma salutation à Bandeko Espagne, le pasteur Albert Okoko na France, Bolingonanga na Bino, Ezomata na Espagne, Waples Bozali, Canada, Suisse, Italie, partout Bozali. J'ai dit bonjour à l'homme de Dieu, bonjour prophète. Bonjour Maman Tiffany. Comment vous allez? Tout est grâce pour nous. Bien, donc on vous souhaite déjà bon retour au pays.
Merci maman. Vous avez fait un déplacement. Oui, Dieu nous a accompagnés. C'est bien passé. Par la grâce de Dieu, oui. La gloire de Dieu s'est descendue Il est toujours parmi nous. parmi nous. Merci beaucoup. Le prophète Hervé Yombo parle si lent. Alors, malembe. Déjà un mot pour le téléspectateur. Aux Angi Baromi Kolebele, salutations. Oui, n'a pas molibino dans le nom de Jésus. Vous qui nous suivez maintenant, il est jour chez nous à Kinshasa. Bonjour pour vous. Et pour ceux qui vont nous suivre la nuit, bonsoir. Ou ceux qui sont pendant la nuit, bonsoir. Nzamba Pambolabino. C'est une grâce et un plaisir pour nous d'être devant vous. Je crois que beaucoup de gens peut-être se sont posés des questions. Et comment est-ce que ça fait très longtemps les prophètes TV n'étaient pas là et j'étais en déplacement. Par la grâce de Dieu, on est là et on est là pour vous bénir. Je crois que comme c'est les derniers mois de l'année 2015, on va faire un effort et récupérer tout le retard. Merci beaucoup, prophète Hervé Yombo. La vie d'un ouin, qui est un ouin? Qui est un ouin, par exemple? Explique-nous, essaie un peu de définir un ouin. Parce que ça se dit, ok, gloire à Dieu, Maman Tiffany. Bible lobby qui Zambé n'a établi ça. La première des choses. Quand on parle d'un ouin, il y a le mutu o batie na isika pembeni to nesika mususu par rapport na batu misusu. Ou soit une personne on a mis à côté pour une mission bien précise, pour un rôle bien déterminé ou bien défini. C'est ce qu'on appelle un ouin. Mais ce qui est vrai, n'a qu'à être un ouin ou bien qui est un ouin, c'est trop vaste et puis ça profond ma casse. Pour n'a qu'à être ouin, il y a des gens qui sont ouin. Batu. Oya maina makila netingana yo, oba pakolami. Ils en a batu. O bisika ba vende pakolami. Tozana biloko o pakolama. Ba entraîner na tangwa Bible, ba ustensile bando salela na temple, ozala ki ouin. Ezali na un instrument ka net instrument de tout son ba guitare na magasin. Mais soki e koti na musala moko songolo, ba consacrer ko komi ouin. Ezala banda ku net ndako kaka boy. Ba consacrer ba dédié na Nzambe e komi nini ouin. Mais na kata kozala ouin, tozana trois sortes ya nini ya ba ouin. Ezala bato baza ouin, pas ya bato mokili. Ba vandi 2-3 personnes. Ba bien mon cher, vous bena total le belo za pena pasta. Donc ba komo bengé nani pasta. O pasta zani tika master. Vous comprenez un peu. Donc ba commissaire nani ouin. Bon après un temps peut-être bien éduqué, peut-être comportement naé, peut-être. En fait de compte, à Kominani, pasta. À Komobenginani, ouais. Vous comprenez un peu. Alors, vous allez voir que Moutoumoussou a hérité. Et quand ça a pratique église, ah bien non, et là on a comme un ennemi. La compétition Moutoumoussou, héritage c'est qu'il y a un de alors, Moutouna Malapoko Minini, ouais. Tata commissaire, ouais. Et vous allez voir que deuxième catégorie, il y a bateau Satan a fait à Wendre. Il y a des fausses fonctions. Il y a des fausses fonctions. Donc Satan a l'habit pour séduire Bananzan, pour détruire Bananzan. Donc parce que le sang démoniaque fait des onctions moraux négatives. Parce que il n'y a pas un peu la mission. Et on se peut par rapport à la source nango. Donc tu penses pas à tout pas il y a moutou et pas à Satan. Et vous allez voir que troisième onction, les onctions en jamais beaucoup. Et c'est comme ça que mon Dieu a mis Jérémie dans Jérémie chapitre 1. Avec que tant yo ozala ki na kati ya libumu ya mama na yo, na kiyo na vandisa ki yo to na établissa ki yo. Pour cause de la prophète de Nini, donc vous comprenez qu'il a été loin avant même Abima. On ne devait pas loin, mais on est loin. Alors vous allez voir que Jérémie a dit qu'il est depuis lui. Nous pouvons dire qu'on a mis au coup. Et il y a une vérité, mais Jérémie n'a pas eu. Et moi, parfois, je vais vous dire bien humilié. On va vaste.
Donc c'est ça qu'il y a pasteur. Ok, non, balbaka ne touche pas, mais ouais. Balbaka va pasteur. N'habitez pas dans le balance que balbaka ne touche pas, mais ouais. Tout dépend, il y a contexte. Il y a des déplacements dans le tant balbaka, ouais, et ça va pasteur. Nangi ke bana nzambe va comprendre nano principe wana. Na livre la pomme. Nzambe so explique comment est-ce que Israël a pété ma campagne. Ça va expliquer à qui permettre à souffrir Israël. Permettre que mutu opprimer bango. À cause de bango a châtier ba roi na ba prince. À cause de Moïse. À cause du peuple nini Israël. Mais à bêta wana ba prince. Et à l'obi que ya wana l'obi ne touchez pas mais et ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc na ka ouais son pas déjà ba comprendre. Et tout ça ne faites pas du mal à mes prophètes. Il y a des ouais ba ouais dans Nzambe, il y a ceux qui sont ouais comme des ministres ou des mandataires de Dieu. Vous comprenez un peu? Alors si comme mutna mutaza na parcelle d'autorité naï. Et ndi place moni pour la confusion ça ni et renyaka. Mon prophète on a mis un peu qui mal mbango parce que gonga ngi to bisa sonalo. Comment commune kokola accepter ba ki muto ali ouais. Ça bon on a fait bio pas ba mettre mafuta nelongi tout ça onction d'huile. To ba ki wana ponkolo pa waki atini musakola bikende Andre David. Donc un petit fanat de l'Éternel qui pas comment foutre dans le gars, comment foutre dans le massif, pas comment l'église. Si t'as comment côté Zinga. Qu'est-ce que ça perd? Merci beaucoup. Ok. Non, c'est parce que autour de la question, pour battre les spectateurs, tout n'a eu. Merci. Alors, si vous représentez pas moi. Et pour l'angonga. Dans la Bible nandaku autant le livre il y a 1 Samuel chapitre 1 les versets 1 et le verset 13. 1 Samuel chapitre 1 verset 1 13. On est apona au baza nandaku au batanga Bible parce que nabi ke ba bolanda so baza ba chrétien au balinga lo banzambi avec la preuve ba sainte écriture. 1 Samuel 1 verset combien? 1 Samuel chapitre 16 verset 1 à 13. Ok, okokimanda. Alors, verset 1 va expliquer biso comment est-ce que Nzambe a pékisi Samuel. Samuel sous sa on continue pour les nani ya Saul na boa kiye na boa kisiye netoloba nangala na boa kisiye na ngai donc Nzamba ko boya pe apakola ke mo papa ina yo keza na makambu songolo po mutoka sali ko botem yo koma watinga Nzambe même des abdos yo donc il y a des gens à ma PCM et des ex-soins même dans nouvelle alliance il y a des ex-soins parce que naoba makambu eza à la loi témoignage à la loi eza ancien testament témoignage to benga eza nouveau testament alors et puis ça me dit na bokisi na ngai na Isaïe ke nena ndako ya Isaïe apesi kombo Isaïe ke nena ndako na poni muto wendre to na poni donc avant ça me là yo même mafuta déjà zo ki instruction zo kwana zo ki instruction ke ndo mafuta muto wana na kusani ni ko kisa yo apesi mote na okoma ayu nani Samuel anti ba bambe anti qui peut-être même makambo confusion lelo to ka saka ki parfois azui mongo mingi na ministère c'est ça ouais to ka sasa mutaza pauvre makasi c'est que Nzambe azana yi to ka sasa mutu peut-être azana batu deux personnes ne ba biki non Nzambe abimi baleto misatu to ka sasa mutaza na batu 1000 ne to bi ah non Yesu est mon père na batu bele non problème na biso eza ke Nzambe témoignage na ezala ka justifier na nini na liloba Nzambe kitalatala na nkolo. Alors abiki na poniye abite ke non kende na poni David abi kende na poniye babiki ba Eliab baleki lelo toza na problème na ba Eliab bato bazo appareil bango balingi ba appareil ba cheka ka mafuta
C'est quoi le problème, mes amis? N'a pas pasteur que tu as. N'a pas prophète. N'a pas prophète, n'a pas pasteur. Bah, ça, c'est Nzambe. Nzambe, tant que vous wendre mutuana, pour na musala Nzambe. Pour na likamoko. Est-ce que Nzambe est wendre? Parce que mutuana cause Eliab. Vous wendre nani? Eliab. Eliab abimi. Abinadab abimi. Na mabite. Nga natala na longité. O miso bato yo betate. Natala na nini? Na motema. Babi mutu moko tu papa abote abosani. Ana sala mwana moko bwatike na Nzamba olesa bibwele. Abibo wengela ngaya ya. Tango ye Nzamba biye one na poni. Na solo manyama. Na bisika uti na mbula na abiye one na poni. Abi chai mafuta. Donc awenake déjà pasteur ayeko mafuta. Tout le mafuta eza elembo ya kuwendre. Mafuta na définition kuwendre eza ucha mafuta. Kopakola. Pakola. Alors pourquoi est-ce que ba oba po on est divergence sur ma case de maman? Kasi to solo balika mama kuwendre te parce que quand balika mama mafuta c'est que le lobby to lo ba to justifier ba timiso peut-être ba sali makamba be na mafuta. So to bi pe to condamner ngo to boya molimo wa sala. Alors tika to loba peut-être Nzamba pour solution bon. Merci. Alors biki tie mafuta. Wendeye. Donc tie à part. Le fait que tie mafuta ni obaki azai suneti mutu nyoso akomi mise à part. Et nazo bisa mutu ngo olanda biso. Ata famille na yo lolenge ya famille na yo. Ata ko yonde ba négligeable. Ata ko zalaka na bitumba. Yebaki Nzambe ayebi yo. Pe Nzambe soko bengama na yebaki acha mafuta avant mokili banda. Donc nde tozala mutu nyonso Nzamba atia mafuta. Nzamba atia mafuta pona mission moko. Batuzi bazala mission moko te. Donc mutu tu Nzamba atia mafuta. Mutu tu mwana tu ya Nzambe azala mafuta. Prophète obongisi susu. Olobaki ke mutu tu Nzamba atia mafuta. Bangisi su mwana nyonso. Abi mwana Nzambe. Ba pagano te. Tabangi na ngasi ata sata na penza matia mafuta. Tete azala X1. Yepe bachaka mafuta. Oh ba X1 pe bazala. Oui, X1. Oh nande ni. Mais Judas Iscariot azala inen. X1. Saoul na verset na pesi. Nzamba abiki na bwaki mais so otali ne bandeli. Jour Nzamba tindi Saül na Samuel. Yango sko mosakoli. Ngala kati ona ntuna ngina tuna. Eloko nini ezalaka conjugaison oyo na ngana tuna ekota pa basali na Nzamba, ekota pa bana na Nzamba. Ngai bozomona neta mona pasteur mobo na kisanga la to kendana azolanga ba DVD na ye tanga bana kotelemisa bakoka kala. Tango azo ba vegle bazomona kala. Siko pona nini siko bazomona te bakoma mona kala yo komo misa ba DVD ya 1900. Oto wana 2000 ans ozaki ouais ti de loza ouais olongwa pasteur to koma tiel to zaka pasteur. So nini yango esala ke obimisa so ba DVD ya 1900 ti de lo ba vegle baza ba Nzamba bongwani te. OK. Na rebiso lo moko. Omona ke na kate makambo Nzambe nazolo parce que na ba vrai ouais. Na oloba pe na bana Nzambe. Na ba vrai ouais ezaka ministre te. Na otoucher ba ministre na ba bana Nzambe tuko. Na kati ya ba ouais. Soki Nzamba pakola yo. Victoire bande kozwa dans le passé. Ba réussite bande kozwa dans le passé. Wana pour bana Nzambe. En tant que ouais, Nzamba bande Nzamba ne sont simba réussaka. Na famille na biso muto viva faveur netinga zate. Na famille na biso potonga na kenda différent na batu nyonso. Na famille biso nazo mukanda tu vois un peu parce que Nzamba tio loboko, atio mafuta. Mais qu'est-ce qui se passe hier? Yo ouais, on va vivre ba victoire, bando ki bando kokotalo ne longité. Yo nda kunoso ndo kakota senini akimi. Yo misano za yeso simbi senini e pambolami. Mais lelo soit disons koli na makambo Nzambe. Ni ne salike ozoko kalisusu te ko avancer. Ni ne salike yo bando ba komi ndeko écraser yo. Problème ezaki tout ouais. Azala kana bikila. D'après bikila. Même nganga kisa za na bikila. Ni yoko sala na ni yoko sala te. Ni yoko sala te. Parce que Bible le dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Na pese exemple moko. Eza basala Nzambe au lobby peut-être. Ye aibaike pomela likaya eza mabe. Mais lelo comme akoli mingi na makambo Nzambe. Ayebi mingi akomomela likaya mais otene lilobane. Alukela ngo verset. Alukela ngo verset. Abi la sanga verset ba komi likaya. Na bondela ngaka ndela bando bondela. Siko ba principe wana ere rubala na te. Ene to mela kisa boko kona kisa mondele. Comprenez mayo hein. Robo mayo.
bato misu bakeiti babiki non ndeza boye biso ndeza boye na église na biso babeki tobondela peut-être mutu na sema ko likolo mais nzambe tanga bando visiter yo liboso est-ce que c'est pour bando bondela mutu na se na ko likolo okomona ke nde place ba misu bakomaka akomi na nzambe ya histoire ba compromettre nini ekoti nazobisa mwana nzambe moko lelo na émission ya lelo eza émission oyo rétablir mafuta na limito ya bana na nzambe quelle que soit difficulté aussi pendant tant de soyo ozaki ouais ozaki na fille de prière à l'école sala bo ekita à partir ya contact à lelo à partir ya onction ya tonga lelo tikete nzambe affecté au fille de prière le sait qu'on a comme on a Yesu yo au vie spirituel le kufaki à cause de ba compromis bana nzambe msu ba komo kota ba boîte de nuit après azongeli prière bino nga sena nga babete na kendeka na vandi kaka mais à partir on a molimo mosanto azumawa bana nzambe misusu likolo ya pasi azongeli likango akalo ya mupagano afuteli ndako vous comprenez watiki ya l'église molimo mosanto yoki nini mawa mutu azangi nzambe mutu azombela masumu neti mai okobumba mele pona nini pona mbungu mosakoli na kati te ezaka mituna ya bala na nzambe batunaka ntango bozwaka bamafuta na bopakolaka bango na bafront ndenge na bambunzu wana engengisaka mpe ezalaka nini yango wana lobi ke eza sisio moko bimisi oyo bana nzambe bapesi eza matata mingi pourquoi na lobi bongo parce que même Christ ye moko bible lobi ke abande kowendre banani bamalade kowendre na ancien testament bande kowendre bato oyo bazalaki nini mis à part dans le nouveau testament tout le monde a Christ modèle la biso a wendre ozali ba malade payé moko nzambe Jacques 5 abisi biso to wendre banani ba malade mais ce qui est vrai Christ a lobi ki na ko bon ancienne alliance te na ko sala nini ko kokisa et lui ko lobaki comme Christ a lobaki ke no bo wendre lisusu batute to ba pakolamité comme alobaki ngo ouvertement te moi parce que nzambe apekisa osala ngo ezate comme Christ makambo Christ apekisi ouvertement to apekisi te ngai en tant que mosali ona olanda moi na apekisa ngo ezate ebi oloba nini soki mosali aza convaincu et comme un rituel te ce qui Saint-Esprit inspiré donc muto pe ba wendre wana mafuta wana ata pe na ba discipline fa comme lango aza na ba discipline ezate ya bako pakola ke chaque jour biso tant to kola par exemple tout le monde mutaka zui kisi par exemple mais c'est que non on l'a Thompson te par exemple kisi na ye pe kisi ya nini Thompson ya za nganga te kisi akido simbaka ba pe kisi ya Thompson te le fils akomo tambola na ekila wana no moni bana nzambe ba wendre yo na tongo na culte na poko ko lala na hotel na basandumba comprenez un peu merci no moni sko muto bongo no biso ba biso ba mafuta ba ko choba mafuta ti ba ko chona tono mafuta o moni loko te vie de prière no ba no sala ka bon. Merci prophète Zozongana yo trop rapidement la régie prendre un élément avec Jean Simakessa. Événement ya solo les Nazaréens apesi biso nyonso cadeau au numéro 1 émission ya Yambo toko yambela bino l'apôtre Joseph Chopa akoleka ensemble avec vous surprise na les Nazaréens nulle part ailleurs ka awa cadeau ya fin de l'année yango moni bolingo na biso na bino ezomata akiasuli ya kokiasu afiunukisi ya kofiunukisa atomuti ya kotomulisa amatisi ya komatisa me botunanga kado yango eza nini eza le 12 12e mois na 22h30 bokozwanga a live na sala nanga bémission émission en direct ezande na mois oyo ya décembre alobi ba mère nyonso bazana bachi na bacha ba père nyonso ya bachi na bacha o ba lukaka batu n'apôtre Joseph Chopa en live à partir ya 22h30 bana nyonso ya nzambe benga biso na Skype call benga biso
na WhatsApp oyo benga biso na numéro oyo ya Vali benga biso na numéro oyo ya Imo benga biso na ba réseau nyonso kozala direct bako présenter biso na Nazaréen Zamba likolo apambola bino Zamba Nazaréen apambola bino ko bosana te bandeko nanga mutu akokiasi la yo na fin de l'année oyo azate na oloka ndoki nyonso alokaka yo ke na fin de l'année oyo oya kokiasuka azate bino nalinga bino mingi. esili nanu te ndenge kaka tolobaka ekosila boye te. Le 19 12 na 22h samedi le 19 décembre à partir ya 22h na 2015 kaka oyo yomoko yoka na matoi na yo. Quel événement! Oui, ça va boum. Ça va scandale. Et puis ça catastrophe. Événement, vous avez vu Yango Oyeye, votre humble, le pasteur Vincent Makela Meshak, en direct, na ba TV Nabino, en direct, Nandege Bolanda Kabiso, et ça cadeau signé les Nazaréens, Oyezali Sitaba Nzambe, Sitaba chrétien, ba chrétien ya solo, Oyo to tatonakate, ya solo penda, poto bakaka solo. Na sena yebisa bino ke, Oyo na Oyo, e kokanakate. Alors le kokanite, bokolanda émission en direct le 19 oyo muto azangate à partir de 22h site mno bolingaka mingiti soko oyi kobeta mokolo ango le au pluriel avec S au petit point Nazaréen TV 13 nazongeli le au pluriel point Nazaréen TV 13 et le pasteur Vincent ce qu'on a centre qui fait nos dribbles à sa pasteur Vincent ba passe yes masi ya yende nkolo donc so bolingo ba vérité bo benga mukolo na ebele donc ezali cadeau oyo le Nazaréen apesi biso bato pe bolingo benga biso na biloko somno bosalaka ba WhatsApp soki ba imo soki ba nini yo moko binde ko salaka numéro ko sala wana benga biso ekosala malamu ekosala malamu donc eza cadeau ya sukambula oyo ko zanga te le 19 oyo Tiffany Mokwa azako yambela bino votre humble serviteur le pasteur Vincent Makela Meshak que vous aimez beaucoup donc benga batu o bona bayoki message oyote yebisa bango ke votre humble serviteur le pasteur Vincent Makela Meshak o bolingaka mingi en direct fara na bana nzambe fara na libota nzambe o basaka na Asie na Amérique na Europe na Océanie pourquoi pas na même en Afrique nzambe asasa la grâce wana cadeau oyo le Nazaréen et pesibino yango oyo pona kokisukisa lisolo pona kokata likambo ya émission oyo likolo etikali polele la princesse de l'Éternel la humble servante de Dieu azawana pona bino le 26 12 2015 na 22h donc le 26 décembre 2015 na 22 la princesse de l'Éternel akoyambama alangwi singa ye Yesu alangwi singa ye alangwi sanga ye alangwi singa ye Yesu alangwi singa nini sutoko websa Yesu Masia ni tokolo bananzambe po totalisa ke bato arrive gauche bazui 0 po epa na biso na Yesu Masia ok mais pas satana kao po 2016 toko tangoti 2016 toro mama tokota nalobaki o atiki akoy basya nini batiki ye siko nalingi batika bale Nazaréen te Yesu Masia kamata bana nyonso tu ba papa nyonso tu ba yaya nyonso tu bilenge nyonso tu oyo tokotaka toyaka kokuluka Yesu Masia oya Nazareth bien aimé dans le Seigneur journée et aka moko journée balobi ezaka moko cadeau ya fin de l'année bisika tokutana na la princesse bisika tokozala na nkolo Yesu Masia to célébrer bon nzambe na ye oya omema biso na 2016 le 26
décembre 2015. Nabi bien, hein? Le 26 décembre 2015. Bien aimé dans le Seigneur, émission, bah, Pessi Bino cadeau, les Nazaréens Pessi Bino cadeau à la princesse de l'Éternel. Olinga, on sale ba remarque, oko makawana. Olinga ka, o souhaité, babilo comme lamo. Olinga ko pesi ba mbote. Olinga parfois kon réseau mkolana, olinga ko benga, ezo akite meya le 26 décembre. Hein, on a vu bien samedi, le 26 décembre 2015. Na boy toko ta 2016 sans que tu souhaitais ba meilleur vena bino. Donc benga na ba numéro ni somo na Skype kano monde ba komi wana na Viber na WhatsApp na Skype na Imo okozwa la princesse na émission o ekoleka boko mona ngo na kati en direct ekoleka ekoko termino na bandako. Cadeau ba pesi bino. Je pense que pasteur Vincent Lobi eza événement. Pasteur Vincent Lobi zanini événement ya makasi émission makasi bolanda yemo déjà Lobi. L'apôtre Chopa atikali simate a Lobi bantina bancha et royal sus. Mutako kiasuka yo azate. Et Lobi na apôtre Chopa mutako kiasuka yo azate po awa. Toza OK. Mais bato arrive gauche bazaka na rassuré yo. Olingo tout na sur album. Pour déjà eza na ba ndaku na bino côté olingi ba yembela bino nemba banzembo nyonso tu oyo ko linga o sepe na album olbike c'est Tiffany yemba kata atakaka moteme tondinde lobaka bien poésie nyonso ya mutuya na sina tonde bolingo na yo Yesu nzabelanga miswe moni preve dutakate etina se motema yendi mawi na sina moni bolingo na bino na simbi pe bola mwanzambe Yesu olingi otuna ye mituna olingi opesa mbote olingi osolola na ye olingi osala ba remarque opesa conseil pour na les Nazaréens kota na ligne kaka na ba numéro oyo pour na SMS komela biso en direct ya émission tokotanga yo en direct ya émission boko solola na basali ya nzambi wana en direct ya émission okotuna mituna na yo pe ekoleka na les Nazaréens le Nazaréen avec Jésus-Christ tout près chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas manquer. Rendez-vous à ne pas manquer. 3 samedis spéciales. 3 samedis spéciales. Le 12, le 19, le 26, à partir de 22h, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Bonne année, meilleurs vœux. Ok, nous sommes déjà de retour. C'est bel et bien l'album de la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement céleste, députée quoi. Donc tout son album, wana na bolinga nzambe album na bino, oyo bosambeli talaka bambule belé. Pona boso CD wana nzambe na mawana ya pesi moto a multiplier ba CD wana pona bino tolobi na France bozo yango na rue Marcadet na Château Rouge et pas il y a leader Francilola dont je salue en passant et puis na Hollande Belgique bozo pas il y a papa nanga Didier Mbongozi je salue aussi en passant ba Nicolas Hollande maman Léandrine Makabenga boze belé donc album na bino yango wana na Espagne bozo pas il y a pasteur Albert Okoko, l'apôtre Albert Okoko, donc c'est ça, il est l'apôtre, donc je fais aussi de meilleurs vœux, donc de salutations, de big salutations, na pasteur Albert Okoko, donc na Espagne, bozoyango kuna, na ba numéro isolé kawana, et bosso album, voilà, consommer l'album de 0 à 1 €. Mosakoli nazana motuna mosusu, tout le monde va wendre David azongi na zamba ke ko batama. Abimi directement tata konzambe asabokisaki wazaki na trône Saoul mais David a batami azongi kuna tomoni abomi lion abomi ours amemi pa parents na ye miel donc celle action makasi en état ya kobata mais huile na mutu na ye mais lelo bato bazana ba huile tozomo impact ya ba huile wana te problème eza mama Tiffany Lobi et le kamba ba principe na ba règle bazo bata mapepe ya tozomona mutu nyonso taza na huile alinga kamba mona ye kaka même onction pour bimeza tango juste moko
amonana une fois après naissance na 12 ans. Alimo histoire et katani. Histoire et katani. Ti la 30. Le problème est que baza pressé mingi. Vous comprenez? Alors tindo to na tonga lingi na poko kokisa. Ba wenyo so balinga balika na TV. Balika na TV. Problème est nini? Église mo balinga bateye. Ba yembi nyonso. Balinga bazo kaka micro comme rabateye. Mswazo pika ka micro. Soka yembi ti banze mosili. Suka nango akisangisi 10 personnes abane intercession. Oka lobi akomi mama pasteur Songolo. Akomi papa pasteur Songolo. Est-ce que nzamba ko wendre mutuka po ateya kaka? Est-ce que nzamba ko wendre mutu po yemba kaka? Est-ce que vous l'œuvre de nzamba ko wendre mutu po obanda kaka? Donc il y a cause à la sous couverture. À cause à la sa liberté. Il faut pas à leader. Nana eloko na ngai. Eloko on ezala la circonction te. On comprend. Nana eloko na ba bumbisa po na nana eloko na ngai. David après victoire wana abima mbala moko te. Tomoni même er tozolo balikambu ya ba wen nani esalaki azobimisi ba c'est à 1800 ayi nango. Tomoni par exemple mutuneti Samson nzamba wendreye mais wendre pour na côté ya te. Wendre pour la prophétie na bitumba. Pona bitumba. Le problème n'est pas nini. Ce car moni philistin mbala moko ngso nini emati. Eza bongo. Siko yo onction no emataka nini parce que nem solo moko. Mutu o aza onction solo. Ebine onction ne fait ça là. Vous comprenez? Mais musu pas cause en onction, ebine ça là, ta cause ignorant. C'est comme ça que même Saül et Samuel tomba bengi, il fallait balaxer comment est-ce qu'on dit appel. Il était déjà oint par Dieu. Parce que maman a consacré depuis le bon. Mais il fallait balaxer. Le problème c'est que David ba wendre a zongi na sima. Eh ba comment est-ce que akovanda na ngwende wana. Pona Samson akoko zo basa ba Philistin 1000. Nzambe auctionné za ina ngona conflit na été. Problème na ezaki moko. Malgré ba Philistin bazaki ba interdit pour Israël. Nzamba bando beta onkara. Pona yi. Mais auctionné za ina problème. Kaka soki suki senini elongwe na mutu. Donc basi mane so bakatika suki ya mutu onction senini ekei. Et ndo moni batu mingi lelo suki ya mutu sala nini ekenda. Mususu parfois nzamba apesa yi rythme moko prière. OK, soka bondeli bongo nzamba visiter parce que révélation est individuelle, tout particulier. Mais est-ce que mutu no bondela nzambe ebisaka yo? Suki ya mutu ekenda. Mais parce que bazu bakoti lokuta na kati ya makambo nzambe. Bon, munoko eza na lokuta. Miracle osala mandenge nini? Ndio mona mutu bapese prophétie qui na okokisama. Puis na suka nango esa n'était dévié. Non, nzamba ko singai, bona ba biso bona bo. Mais est-ce que na temps wana eta motema na yo? Est-ce que ça qui correct devant nzambe? Tu es un ouais. Mais na temps wana obimi libanda. Nous moni ba ex-oin, tout moni bango, tout mon exemple Saül dans l'Ancien Testament, tout mon exemple il y a Samson, tout mon exemple dans la Bible il y a nani, il y a Judas Iscariote. Un ex-oin. Parce que Jésus c'est atina bon que do benga milimo wabe. Mais si d'après zalagi parmi ba 70 wana. Merci beaucoup prophète Ozoko na question David abimi na zamba komi mokonzi. Asali pe ba dégâts hein? Oui. Asali ba dégâts makasi mais. Oui. Na ba dégâts nini so asali azoluka protéger kaka nkola benga eka l'homme selon mon cœur. Hein? Oui. Siko lelo loko nini salaka ba wana biso azokoka ko garder relation na nzambe tazo sepelani abebisa na ena nzambe. Problème ezani. Da apanzani makita ena nzambo wa wendra kia longole na zamba ebeba ngala nzambe kaka to beba na biso longole ngala zambo la singa veste opakoli nga mafuta otenga nyonso tu na bomi ba Philistin na bomi ba nyama na zamba na bimi na matina kita bokondi lelo batu na commencer l'église à 10 000 personnes 1000 personnes mais na ndimi to beba na biso na yo problème est obenga ngala l'homme selon ton cœur te mukili ne mutu ba sepela langa mais na mafuta na yo na wa na onction na yo mukile sepela nga mais yo to bebani. Problème est que batu mingi ba matana escalier abosa na escalier matiba abosa ke pona kitoki la kaka wana donc ba passer ba bosani ba wen ba passer ko te bolimbisa nga ba sena nzambe donc ba wen yo na ba frère na ba sœur na ba passer na ba prophète mwana nzambe nyo surtout abosa mutu amasaki mais yo zo mona te par exemple mutu o to frère o to sœur o tangu yazalaki na Afrique vie de prière za inango na za nango kuna est-ce que ça bilo mi balé to zelo moko
Réponse nanda kuna. Vous comprenez? Jeune n'est pas gêné. Abandé ko gêné n'est pas nanzala. Comme ça va dans miséricordieux. Accordé à Zoazela Kende. Amatanjili ya matinanjili yake. Amatina Luanda kei. Na mutu na kasika espoke Nzambe. Bako lo iba na posa nganga to bela libuma. Ah, oui. To bando yoko la na oyiba na posa nganga obela libuma. Batu mimba iba na posa Nzambe. Omona mutu na ndenge na moko. Nzambe visiter na soni kambo ba pesi kambo bona boy. Ba pesi Nzambe accordé na ye. Azumbongo la bige, era moni bongo komi aye. Nzambe tikeli na ye. Mais vous allez voir quelque part, vous allez toujours bloquer. Pour yondo banda ngote, tu vas pas inventer la roue. Vous comprenez un peu place où zala ba Nzambe. Donc pour lui zanini, à se servir na Nzambe au lieu à servir nani Nzambe. Donc David a reconnaître que ba origine na ye. Origine na ngezayi nkolo. OK. Il faut la na mabele na bine la Nzambe wana. O apesi onction. Origine na ngeza nkolo. Pourquoi est-ce que ba mariage mingi ya bato ekufa? Na bo tanga besika. Ezake mutu wana zwa ke na mayenzi na makolo. Era komi malama. Abongi achecho. Akomo le français. Ah, achecho ndeni. Oh. Même te batu mingi ba finga na Nzambe. Amoni mwindi za mabe. Ko mutu apemba ko koma mwindi te. Akosomba mwindi. Na mutu mutu akosomba. Achecho ko. Achecho. Alors, on va commis pembe. Alors, oui, français bien. Oui, français, comme on a un pantalon et un nzoto. Mbala moko, mobile na gestion de bois le papier. Asali boy, abengi mbila. Kobenga mbila na bakabwani. Mais bakabwani des fois qui datika la instable. Pourquoi? Parce que ceux qui yazaki fautifté, nzamba ndaka consoler. Donc vous comprenez que derrière Songolo, parfois na relation directe na mobile na fautifté. Mais le fait qu'il a brisé quelque part dans Nzambe, Nzamba compliqué. Atindele kaka muto mabe na zela. Vous comprenez un peu? Mutu msusu ye azalaki frère. Akasi ke a distraire Nzambe na ba jeune na ba prière. Et a commis les frères eloko liboso ennemi de ko ba pasteur. C'est comme si à vivant le beau qu'on a Nzambe na zela ba. Or ce pasteur azama be yenda zama be. Ce qui monté azama be yenda zama be. Mais basali ne so. Donc il y a comme ça nani ma ba pasteur te. Yé ba commentaire les affaires au film. Mais une telle personne a posé une origine naïe. Vous comprenez un peu? Il y a un moment que David connaissant cela, qui est vanité des vanités, abandé aux hommes de la Nzambe. C'est ce qu'on comprend, la vraie onction. Mais papa, na kati yo kakate, toujours koba kaka po ba question za tellement ezeko kitanga tellement ebele. David ba wendre ya zongi na Zamba, presque ba solo zo continue toujours ko bima. Mais eza na batu msoza na epa quoi, onction azo sambela ba bazo mona azo sala be ndenge Paul azolo ba donc toujours pesa ba susu mais biso donc yemo ka to apparaître net toujours ba voilà. Donc David azongi na Zamba, bisika olumba toujours solo azo bokola toujours banyama. Mutu moko ko tala biso azolo ba naza na onction. Ma foot ezali. Naza la vie discipline. Mazomona ki onction na était exactement palpable comme ça azobima na motene moi c'est moi bi pasteur oyo azota mwana jipte na koki kosamba na église nete azali ya Nzambe te atazo ni pesa batuki ba fire ba onction ba nini nya pona ngai soka za na jipte pasteur za na jipte c'est kaza ya Nzambe te ordonne que c'est qu'on a na wewe bisa obo mama Tiffany na bi ke mitune za yo bi ya ngai na olo baboy pone no cultiste to longola occultiste peut-être va so bayo kango net kilo to fini bango pour un bouddhiste oyo a génératé afutanga la Bible te peut-être à côté en église te asala musala na e azoba jeep azoba immeuble voyage pas nini pour même chose à voyage à kasi miracle les voyage c'est faux jeep les miracle parce qu'il y a des ces païens oyo abonde la ta jeep. Il y a de ces païens oyo asambela ta kindara poto zonga. Il y a de ces païens à la bandaku à constater. Ils travaillent logiquement. Tu me diras que c'est ça la bénédiction. Problème est annuaire na zoloba. Et ça likambuya enseignement. Et on a dit que au cause à la ouin. Mais ceux qui ba l'action ndenge Saoul Samuel ba l'action que ko ndima mungongo te. A kotenga ma dérive osala.
Oko sala wende mususu za ouais. Mais tobi kezo za la palpable été. Mais pas qu'ils n'avaient pas ça likambo. Mais pour faut que pour yebike ba ouais akala baza loka ba ouais lelote ya Congo parce que ba ouais akala ba notamment ba chemise lemba lemba ba sapato lemba lemba mais tozo mwa makambo bien ba ouais sika tellement ba changer culture ba ngengi ba komi kitoko makasi ba balisi makambo et biso likambo ya mwasi place bazwa ki yeso wa mobali te biso basine to balukela ka tout moment. Et c'est ça la réalité. Il y a de ces femmes qui sont mbongo, parfois les mobali. Il y a de ces hommes qui sont handicapés, moi c'est ça ma commis balé. Donc un doit être soumise. Il reconnaît que si on a baby sinon on a une place de chômage. C'est que ça il y a engagé. Voilà. Bébé na olongolanga licencié ngai. Donc ezali lokola hiérarchie zolandana c'est ça basali na nzambe bayeba onction o bazana ngo eza ya tata ezo te patata babebisa te bazongela tata de même pe ba pasteur pe bazana bana bana na bayeba ke source na bango ezali batata donc bato sa batata kokita pe pa na biso pe ba même bandimi même tout ça même atana ba bureau pe même na onction ya mutu ataki o ba lukeli oke ko trahir ye no ozo travailler parfois na bureau travailler au zombongo peut-être pour travailler dans onction mutumo ba wanya ki panzambe pona musala wana tomoni na bible bizamba ibisi Moïse ke na wendre mutu songolo pona asala ka ba œuvre ya maboko donc onction eza na ngo ote ya te sur musu to loba siko comment est-ce que nzamba ko wendre misala ya maboko mutu. Ok, merci. Comment est-ce que nous avons commandé nous sommes arrivés à la fin. Tant que le bel thème on a raisonné Pierrette Batinde et Roger Itoto. Merci beaucoup, papa. Tu comme nasuka pona lelo. Tu comme nasuka. Tozo déclarer maloba. Mutu na mutu aza ouin to serviteur. Kwazan katia ministère ya parole la prière. Mutu nzamba benga saleli na katia langana e. Parce que né la lobby que on se zaka ya roté ya te. Tout peuple israélite azawen, tout chrétien azawen. Il veut que na domaine nzamba ozelela, na foi chrétienne na yo. Tikete lelo nzambe a rétablir yo na kombo na Yesu. Amen. De même que David a brisé qui alliance na nzambe. Tango Samuel et Nathan ko pesa ye message à rétablir hôtel na nzambe. Tikete nzambe a rétablir hôtel ya alliance, ya onction na yo. Et que de même que du temps d'Élie, nous avons rétabli ça qui alliance na peuple naï. Yo fi de prière kufaki. Nabi na komo na Yesu nous avons rétablir yo. Soit prière zonga. Amen. Yo o misala no beba qui peut-être pour la désobéissance. À cause de contact na émission yo. Nous avons rétablir misala maboko na yo. Yo libala no kufaki. Peut-être beba ça qui alliance na nzambe nzamba pesa que libala. Na déclarer dans le nom de Jésus nous avons rétablir yo. Yo au ministère kufaki. Dit que le Saint-Esprit a affecté yo. Merci. Le ministère ne sait quoi parce que il t'a un pour sa fonction a un but. But fonction na yo et ça l'accord palpable au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Donc but émission za to zongela nzambe. Donc zongela nzambe zongela pe batata na yo, hein? Zongela pasteur na yo. Oyo onction comment obenga ya zamta kisi. Mais l'air a wenda ki watia mafuta oyo komana epako posa na vie de prière wana oyeba ta kazana kisi lelo komo finge kana bakisi zongela tata bozongela penkolo biso sto zonga makolo ya onction oyo ezali kola mtuno yeba source nango en tout cas ngape na msala oyo nazo reconnaître que onction utaki pa ya mutu moko ya ke pankolo melikaki na nzela ya mutu moko po ya awa. Je pense à Pierrette Batinde, ya Roger Itoto, Nzambe Oyo, akiali kolona se amonayo na Angola bisiko zali. Merci beaucoup na pesi biso no sombote na salut à tout ya les Nazaréens, hein? Nzambe ya lola apambola biso. Donc kobo sanate ba émission tolobaki le 19 le 26 dans émission qui toko pona bino et puis le 12 décembre ba émission ya bien to yebi kenkolo so asuni so lettre ko ta 2016 to pona pe ba sala nzambe oyo kola ko inspirer biso pour que tout ça la ma émission en direct pour que bino ni bota nzambe bo pambola ma. Merci prophète Hervé. Merci Baba. Ciao. Mwana moto te po akosangai
Mungu anipe